Merci, merci, merci vraiment. Bana poto, bana mokili mobimba, bana ya partout, bana Angola vraiment. Ndebo mesana kolanda biso na site na biso ya www.potonapoto.com. Balobi émission alelo eza spécial. Do ya bo ezalate. Émission alelo eza spécial peut-être bien bo kansa soki jande mais je vous assure na cadre oyo toza lelo émission alelo eza spécial. Qui a dit que droit de réponse c'est une émission? Qui a dit que on est Qui a dit que les lobes découvrir droit de réponse dans cette émission? Balobi, bah question zanga, mais bah réponse ils allaient toujours. Il y a invité moi na nabino bolinga ming Adam Suluzolo balobi ya boya zalate côté kuna donc baliara na Jésus bah ibarate que Yesu nde wana do bazalaka nanga bandima ngate bah ibarate que non un jour mambo zalabodo Adam Suluzolo les cordons les plus célèbres bana poto boyebi invité na biso ya mukola lelo balobi azana minga koloba. Vraiment, ça a mis en Roloba, à Boya Roloba, mais cette fois-ci, a décidé à Loba. Et puis Roloba Nini, parce que Landagi, bah, émission précédente, a tiré Batoba Loba, mais à Lobi cette fois-ci, vraiment, il faut à Loba. Et puis Roloba Nini, donc, vous découvrez une émission, bah, question Zanga, bah, réponse, et ça, il y a vraiment des alakaka, Nazo présenté, bino, invité, Nabino, Yamkola Lelo, il s'agit bien de Mignon Abraham. Mignon Abraham vraiment. Balobi, Mignon Abraham, ndeko. Ouais. Mbote vraiment, ndezalaka vraiment, nayo zoyo nakati ya palais. Nayebi ke au préparer déjà aux audiens noulé, ndezalaka mais naye nakangio vraiment. Aflanga, ba fofo potia. Bangwana. Zoka bango, bamona na ke toza nakati ya palais. Donc, toza banani. Na fofo potia na amina biso c'est first class. Les amis des Mignon Abraham. Donc il faut avoir des amis qui réfléchissent, qui ont une bonne tête, donc tête là bloquée na matière. Voilà quoi. Donc on signale vraiment na ba téléspectateurs na biso donc tous a bien na katia résidence officielle donc palais hein palais donc ba palais ya Mignon Abraham. Artiste nabino, musicien nabino, bolinga mingi, tout ça vraiment nanda kunaye. Et si quand vous déroulé émission au lelo, togo ça là on vraiment côté maté avec votre permission, ce qui togo vanda vraiment pour tous apena tant nabiso ko la passe balobi ozana minga koloba. Ouais, merci bana poto kande na lobaki toujours bo benga na benga téléphone, benga ba master, ba cha poto na poto balanda réponse balobi droit de réponse il y a Mignon Abraham. Droit de réponse il y a Mignon Abraham à lobate. Depuis yoka mais lelo a expliqué sur la vérité cachée ba makambo oyo eza bongo selon Mignon Abraham alobi ki makambo eza bongo et lelo to découvrir on peut émission ya lelo to lokaki bino vraiment Mignon Abraham a expliqué biso par rapport il y a makambo oyo bino boye bezo le kana poto lelo balobi ke Mignon Abraham boye Mignon Abraham bayaka na ye basali sa test Mignon Abraham a logote Mignon Abraham tout boye bi wana lelo to découvrir yango yo to ngata sala ngo pena libanda te tout ça on peut en parler déjà vérité liboso boyo qui ont déjà Mignon Abraham chez sans qu'il y a le bangam na lobi parce que je confirme tout ça na ratanda kunaye Mignon Abraham encore une fois vraiment to yambio to ibike ezali passeport to zoyo mais cette fois-ci on dit ko répondre vraiment à l'invitation pour loba parce que baloba za minga ko loba question nga liboso to ko beta pena mingi li solo ya wenge BCBG et puis na moi ba makambo yozo beta mama libanda trop balobi ke yo za orgueillé yo ndima batute yo boya rabatu ozana logote ba bengano bana bino za fazer ba logota yo et puis muta logota yo alobi ke yende mutaya na yo alors par rapport ya nyos wana vraiment to pour sa vérité lelo ah ouais ngai Mignon Abraham merci d'abord on a ningi au lukakinga et puis au montant au lukinga pe na bando luko ça dit to lukani pour bana poto ba mona Mignon Abraham kala donc quand ba kala mingte na lobela ba serré boy vraiment moi kala quoi na mamba lobese belé omoni biso tel père tel fils loba sala rien oyebi oui je peux être phaseur Michael Tyson je crois à phaseur voilà ce que
tokutana na 2000 soki 2 lokotenga tokutana na wingi donc moi lokotanga eza te je crois wana eza déjà mensonge comprendre hein? Eza mensonge pour lelo so tolandeli bato yo ya lokota bazati donc na cause même pas la première ou dernière personne oye à lokoti donc Mignon Abraham bel et bien monsieur ya wingi yeyo et ponta de lance et le marcador mon général les patrons travailleurs yeyo héritier du trône. Héritier du trône. Problème est ça le Camboya trône. Héritier du trône. Un temps bien raté. Photo yé la ranzela au kima yango. Ça dit délige. Mais vraiment, la poto déjà, il s'agit de qui tu parles parce que Batali, émission trop, occupé trop, master nayo, bon, to bien master parce que mututu ya poto, moi na tout ya Congo, ayebi ki bozaki ba master. Mais quand la master na yo moko, akende ko tenir ba propos moko, oyo peut-être ko tenir te na kombo na yo pour dire que yo okuta na wenge, yo oza logoté, oza na lobate, oza travailler te, oza te, dans lobby trop pour na yo. Alors, il y a un looki yo pe. Pour biso de bi master na yo, parce que monsieur vraiment autant la ba commoté mais mingi mi lobby ka master na yo et puis donc voilà. Non, non, ngana autant te parce que ta la rara. Mais invité azana na droit. Master belé na zo baté master ngonani master ngonani anga o natalaki. Il y a collègue Nabiso. Nani? Mes collègues Nabiso Gino. C'est mon collègue, je le connais très bien et il me connaît très très bien. Donc peut-être Yozo Banga Kotanga Kombo. Mais il me connaît très bien. Mais lui il passe à la télé et il se prend le luxe de dire qu'il m'a amené dans Wenge. Non. Pour informer. Tangu ba pipi ou bazo kende Bercy ya daki na Chibango nga beta ke pas dit Kérode soka tie tembe aluki Chantamissine Lissimo aluki Rio atuni batuana tu atuni na vie na biso biku le brin ala na mikili atuni vie na biso Richard Makoko ala na mikili vie na biso Pati Moleso ba mbokalia à côté pas le chef Nabiso d'orchestre c'est Mignon à côté à tout na mbuta qui se mteba batwa orchestre liboso tout na ton na opé ça mwana mobala swana kate dance wana yomutoya nango na uti braza to uti bea to na dance na biso na kin toi 4 personnes 3 baké maison mère o ba baké kuna baké komi ko imbiko ngana yeboye ya tu ndi mamo mona ya tu ndi tu banobena yelu yedi bana non te que maison mère bina yango BCBG binango bango ba selango cri bango ba bimisango libosé koma ko imbiko biso mutu to bina yango na concours de danse na Braza so ba tiete mbaluki masa na biso mobe na binara et pas faire recherche des poules Jésus des nuances Évariste voilà mon temps écoute combo Évariste azala na concours de danse les cas na 2000 so bazongi na Braza bakena ba archive na 2000 concours de danse bina kuna Braza move Mignon Abraham ma mère danseur à Braza Congo ya Congo ya Braza move bake batunae ndeto ya na danse wana awa na 2000 nazaki déjà na kina après bakamba banchik ça dit na ba 2001 na ba ngo fréquenter milliers ya ndule tina qui n'est pas venu na Sodi Kérode allez vena nga moko azana mikina Paris Alain Mupangi vena biso Alino Mupangi yende muto amema ngai tie page ya Rio pa janta ne ba mema wana janta ya bisinga Bram wenge na nekufite biso to ki Bercy mais yo bossi ni na moment wana na zonga pas vena biso di Kérode wana côté déjà ba cri na ba cri to kenati douane kutu na iti mais to ke ba meminga déjà matadi vous comprenez
Mwana bango na ba vuye kutu nanu na yebi makama wenge tazo beta pa vena biso Kolombani wa senga tema il est ingrat vena biso pa daya ya tamatanga te biso kutu confirmer que ça ingrat mais oui nazoya na que ça ingrat vena biso Kolombani wa senga. Moi je n'ai jamais été son musicien mais auto kufa awa que son âme repose en paix biso tozana matanga na sanef mais son propre musicien yate. Wana ta onga nazo fréquenter wenge ya zo fréquenter na Kolombani wa senga tina zo tim wenge ko kininga na puna cadre ba boulot na zongeli vient biso di Kerod na travailler et tant wenge ko ya ba pipi ou ba Didi Kalombo ba nene c'est wana ba po kota wenge za ki faut ça magite ba Didi Kalombo ba Dorlin Didi Kalombo to ani na kina ta na mouvement grand chanteur un temps na moi kafuya joa ba musicien bazaki tenga chez Didi Kerod un temps yi ba mime wenge le temps ti chante ay benga bi petit nga masolo kitoko wa dana kanga tous les chants ntine na uzonga wenge koya na koya wenge non ba sale équipe te ayemba kate ba yembisaka mutu te nde ba boulot ezai kaka nde bikato buuti na ba mouvement ya ba nini boulot ko za ndenge moko te na ba shaingenge ibuba hein avance à boulot aux ala ndenge moko te parce que bango baza wenge bango ba na conscience via ya makan ya masolo ti na hotel na yuzungela bina da maneto na bive tsana bina da mabite yo a chanteur robina te faut vendre la place ba chanteur baza yo za d'office et adopté na mouvement donc na part aux ala musicien ya bina da masona non fils adopté hein. C'est la vérité. Mais donc c'est mon père. Donc on a gagné le cadre de l'orchestre na biso. Et puis orchestre na bino. Oui. Non non mon atege moi na ko lobela so orchestre na biso te. Mignon Abraham. Orchestre ya papa chéri na ba petit na ye ba Jantamisine ba petit. Orchestre na bino te boyo kuta bato déjà bazala. Na ye biso boye. Orchestre papa chéri à la père nanga adoptanga donc enfant adoptif na bukal pa ko tchete c'est la vérité déjà chez bango yes que ça qui pas na bango te yes ko ba adopter ta qui simple musicien ça dinga na zana no mwana et puis na za so musicien na zo jouer des rôles vous comprenez problème na biso sika ezali. Si on attend tout travailler, bon. Yo bima il bosso na Abraham baza bâtiment to former, ya ko former moto. A ko former moto te ba biso tozo beta ndule tozo comme un mur, biso tunzela moko na wingi. Mais Mignon Abraham yo ya liboso na ye aux héritier du trône mais tout le monde a présenté bino nzela moko na fikine je crois conseil moko afara boye bobosa makasi mais bobima nzela moko na ye personne oui ngai je sens masanangai masanonani collègue nanga pas tant le garçon il me manque trop de respect Aza président mais il fait des jeux les petits jeux du coin du quartier. C'est ton président aussi. Qui président? Moi, mon président, c'est El Salvatore de la patrie, Apnat, l'homme qui a mis le dans Coco, papa d'Aïda Souraya, Abraham Junior, héritier du trône. Ah, c'est grave ça. Tu comprends, hein? Ada président, il y a des musiciens, il y a des rêvé. Quand ça, la bébé Tchanda Gouta avec un orchestre. Quand ça, la président qui parle en côté. Ada président, il y a des musiciens, il y a des collègues. Vous comprenez, hein? Nous avons des collègues naïs. Après un musicien naïs, il y a des mal bosso na nzela nini. Premier album to emba bisotu na Congo awa et na Kinshasa et na BCBG bisotu eza album nini. Eza kipe ayo. To emba nzembo moko Francis Solution. Bon, ngasko na zindala na nzembo na musu na emba rapport Francis Solution. Na Francis Solution avant ya yemba bayoka na vocal na ngabati ya CD bayoka na ngana. Donc so wenge botaki mwana. Ça dit na grand frère ne na wenge. Grand frère na ye. Toyoka vocal là. Ancien okeye. Kalombola lalite. Tima to pesa mindinda. Mokolango malire di pizulu.
Ali Denewade na Paris et voilà des malako na beta bandoto nanga liebo ya bibi on a ba série wana vous comprenez on a ba série wana tant to yemba wan tant ngana sisa ko yemba po ya ye o bima vocal. Le problème c'est quoi? Il y a un sang moko ya ba orgueil, un orgueil qui n'a rien. Non, non, un orchestre, c'est quand même un instrument. Le côté papa, qui ne peut pas que na boula mikili. Qui peut Japon, qui talaka ba poso pembe na banda kwa milai na boula mikili. Mikili za mikili. Na mataka avion. Mais papa, est-ce que tu bando mata avion lelo? Avion de bando matango avion lelo, tu bando mata avion lelo ten. Bon matin zela moko avion. Yuana eza calendrier na ye. On n'a pas dit que ba komi angote na buku moko boye ya buku mo ya vie. Même papa Gérald Bakiango ke musicien oyo akokufa kaka na binadama. Musicien oyo akokufa kaka na Weranson. Musicien oyo akokufa kaka na Dicap la merveille te. Ba komangote oyo Monique aza capable ya ko gérer batou na moment na selon programme na ye. Oui, c'est ce qu'il fait. Aso gérer batou na ye selon programme na ye, wana programme na ye. Tango aso akeso ba beloko na ye, eza ya ngate za beloko na ye. Eza normal. Comprenez? Eza normal. Oyo oke osomi pantalon e sabato oyo osomi ponini instrument mo boye oyo ye sabato. Non. Oko ne pe na toke osomi eloko oyo ete kama na mikili 400 € ke pe na toke obe na ngope $3. Vous comprenez? Matutu ki sasa biso tu toyebi ke biloko ba chinois e umela kate. Oko somi eloko mo be ya Chine mais so na mina somba ngona ko pe ngota 4 paires. Mais non ça la course na été. Non ça na course na été. Ngai na osala makambu nanga. Je serais pas excité na makambu na ya pa ba osala wana. Tu comprends? Il y a avant na bao garçon na bobete na masolo garçon na te ana niveau mona ngate wazwa aza suda mulungo oui nandimi na suda mulungo misa binadama esika oyo via arriver ça biso nso ke na mikito chelo te vient arriver ça biso poto koma lilo biso na bengra ba mona biso na nzela eza ba pona ba vie wana olika na télé bino na banani biso na bengra olika na télé oloba nani garçon na mutuana o chene erreur ozo déconner obinga binada ma mutuana ozo déconner kabilo bilamba amema pa na bango ya ona okama vraiment kokanga ndenge nini tena ina bilamba na yiko banana kokanga ndenge nini ngai tana nini na zabu yuna mannequin boy vraiment bato biso ndi bato na bato alar ba nini ya créer ba fan na poto oh banande ni tokina poto nzela moko lui il n'a pas des amis ngana ke na ponction to na mikili ya kanga makana na Bruxelles kanga mikana na Bruxelles na kota à Nivelles na koti Liège na koti na ke Paris na ke na kota ka surtout à Bruxelles na kota ba partout surtout à Paris na silisa tous les arrondissements à Paris. Comprends? L'arrondissement tout en a bien. Ebi magamona ta ebi ka Clignancourt, Saint-Denis, na Gare du Nord. Ebi te kutu obanga ko ke Gare du Nord, obanga ba ko beta epo orgueil leki ana ba amité. Ngana na staff kuba na Paris, na ba masa na ba Ben Dolce. Na ba vie na ba Florine Po. Tony Kimpio ka bling Jack Bauer. Hein? Il ba reprocher que aza impoli mankara bato mais kota la peine de répondre bon dire ka vous andenge moko. Non ngana zo manquer ngana zo manquer ngaba respect. Ngina manquer ngaba respect. Ngana ko finga ete. Wani ze éducation na ngati. Ye problème na biso ezanini. Tango zo sa musique sala ya yo. Ndinga na osala album na ngai passe en or. Et na osala nga. Ye sora longa wingi na sala album na yo. Album na ngai na orchestre na biso. Non ça. Jiba comme sous producteur.
Non, il y a un producteur, il y a un simple musicien, à petit petit na chance, et l'autre on dit soit mon thème, vous comprenez? Et à un moment comment les gens la télé qui finit. Vous comprenez? Il soit longue pour winguer. Attends les gars qui chant comme thème, machin ça soutenu na 2000 qui ngana 94 té. Nzembe comme zwanzela mo boy. Comment sentir que on a comme beta ba prière na kebena kebo papa kebako. Amuni chant comme thème do il faut na bendana na ke créer borna na comme ofinga batu po batanga ka fa finga ngai po batanga c'est mon porte-parole. Parce que nga sona na parler na vandi na talika émission mo yo zolo bila makamu na nga zo pesa déjà sango album na nga ndenge ozala bien kitoko makasi. Vous comprenez hein? Kitoko makasi, c'est-à-dire ngai nazo sala album na ngai calme na roza jamais pressé pour na yi. Hey mutu na calendrier na e bilong na biso ekokana tetala vraiment nena. Donc kokante bref, so to ko retenir na bandeko bazana poto, ba ko retenir que yo nde muto zala kam taliboso na winge BCBG après hier koya. Na ya liboso na yi. Ah c'est trompé. Azo confirmant. A tout na bien. A tout na bien. C'est si deuxième fois tant amonanga kanso ndingani na esima nzoka na zaki wana van yoya. Elle va mutuma oti poto les lots. Abia o oti mekil. Est-ce qu'on a la wana van yakin? Donc toi la poto est vraiment beau comprendre Mignon Abraham de Nati il parle pas trop mais ce qui a droit de réponse par rapport à Yoki trop à ça peut à réagir au sentiment à réagir intellectualisme mais ça là vraiment n'a pas propos ça c'est une bonne chose n'a qu'à profiter vraiment la paix sambo na boss na la mine d'Ovo na à Paris nous conduire na poto donc vraiment ce qui au côté ça y conseil par rapport ya maye le oyo zala nango potanga mingi na ndenga zo déconner ce qui moi conseil na part na yo kozong se pena na nzele kozani ouais ngapo na zong sa nzela problème na ngeza ke c'est un frère omoni TV ya yango ndetombola biso yango pe kitsaka télé so za na ba problème na yo kana ngai soit zobo mara soit okana mutuma oboy et ce qu'on a chez moko c'est pas que oui na ba télé moni biso to na ba balinga biso trop ba fan na biso balinga biso to akolinga te mutuma le kinate ba no finga bini Abraham na ponta de lance et ça bien té ça dit à ça la boulot vraiment ninga lubika ça la boulot à ça la boulot à côté avec na distraction té parce que Congo za munene musique ya moi marque à beta à ça la boulot ailleurs na ba kombo na nga karaté na télé comme na nga et na habité et connaître ce qu'ils ont contribué et je crois qu'ils ont contribué pour notre succès na ye sur la tangi combat Mignon Abraham santé beaucoup pour tamper nzela mo na mutu mo mais ya comme PDG même kono kaka so atangi combat ya pas trop travailler ils ont salé quand même mais pour so tanga la nenga vrai kitogo mais so ko yo tanga na cadre que yo dimne nga o lakisa ke nga na eloko te wande na osepelate yo zalaka nanu wapi et pas na bango nanu et pas na bango adresse na bango zalaka numéro nini Nazana ndako na ye il est responsable numéro nini adresse numéro nini Mignon Abraham, pardon, te faire comprendre qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, Azan adresse c'était avant d'Arabicas. Numéro adresse n'est numéro nin. Ngai mon cané nazar. Ouais, ngana lukio vraiment la couture panayo bien accueilli donc nazar à l'aise. Non la lambelagi. Azan mutalambe. Il faut être responsable pour assumer des grandes responsabilités. Vous comprenez? Ngaka boye soda mulongo on a 1000 francs il y a transport 1000 francs mais na bina ngavena na 1000 francs transport et bien air mon oui ok mabe air mon oui moni osiliki likamba osilike zana ukangelo ngipo bimisi misisa oula Mignon Abraham pardon au beti le solo adresse effectivement tu es tourné mission à Isapanayo Mali donc des gars parler au sentier accueil c'est bon et puis tu senti que nos responsabilités mais les Cambolobi adresse donc Mastanayo azan adresse na Kinshasa et puis azan mutalambe l'arrêté avant au bandako ya kofinga kabaninga na TV ko kuzala na nomade te kozala na nomade te lelo ba monio na ngiringiri
lobi bamoni na kaza vubu lobi kuna se retrouver na bumbu te zala na stable stable sala bina magamu na yo moni po baba baya koyebisa bato boyi kiboyo yo yakaka kibongai ongai na sala kiboye ngana yemba boye ngana na orchestre ngana patron to vanda na Kinshasa biso tu to vanda na Kinshasa auto yemba wati to taye na TV nzembo alati elamba ba kok chapeau ba koboyo wana eloko ezanga ki munduki problème na ngeza ki acheke munduki wapi nzembo wana dimito mais les canapés vando ganga ezalo kwa au restaurant au ebiso non bengsi batu au mexi batu biloko ba le biloko la bientôt esi bango mususu eza ezo bimakala te donc eza marque disque na enenga osala wana ya mexi batu biloko to vandi na Kinshasa biso tu lumbila somi mutuka po baye baye ndiboko kakaboy asaini afingi mutute to vanda kia na car na Kinshasa gie héritier nzembo wana ça succès wana eza na orchestre na est-ce que pour ça la succès faut cause na orchestre na ko ça l'orchestre za mabete pour un jour à Bampe à orchestre na mais oui, yemba code moral, yemba français solution. Mon cœur bat, l'amour coule dans mes veines. L'amour est parfois nuisible, l'amitié profitable. Dans un problème mouyama, maïketa mbolianga. Machange komyo, sopana papa, Daniel Passingomai. Nabakalempe ba tendresse, jiko stila bimilori. Ya, Mamadi Koulibaly, Tati Louindoula, Jessica Tilanda, Jérémy Kazadi, les mignons, Ivo Kota, les seuls. Un jour paye non ça la paye oh yanga soki na monique bon na koki non ça la paye yanga comprendre mais na cause la précédé na pona ye à sala kité lobby ya mutu to ebate ya ba ngana ko beta na mouvement na ye nga vraiment musicien boy vraiment beta na mouvement na okobeta na mouvement na ete me banzembo na ye oyemba oyiba après na kuzu pe neti kaka yenda uta chez biso to un système ni songo sa mo eloko to yemba pe ba diwe bele na ye sa mo eloko ko yo kisape muninga après bo partageango bo oxy public et ningani eloko mo to yemba kuna ye chamutu Tanzambi Yaba sikse na Afrika topesa binadama Minya bramena engrava sangani papa sheri koti kabisote atopakola yo malasi suve na mapeka fu ujani bunu ni we bunu baba mnangi we mina baba zagede uyenza kala megeluwa baba tuimana ba makasi gine ningani siko eloko bankisa ki ta monika ki na changer ekendeli vocal pour na changer vocal tana yawe abinadama yo Jova ya moto mpamba yo shilo nzambo salamo kiliba mizilima babenga kayo ala makretse babenga kayo shilwe bangala babenga kayo njakombole nkumukulu mira mupini sokina bwaki bilele na bwaki mapapa na komi kotambola makolongulu nzebona mutema nanga nzebona sura ya lumpungu nzebona nadine babia nzebona vovo potia ale segamaniata kumangana gende komona sulve savatora moto mpamba ami mambram na poto apesa yelu mpemba betela suve maboko nuka telgabi non Joyo keba fona benda na déjà pour ba vocal mais ça li bien pour ami kendelagi pour micro na beti renaissance et puis ton papa Gérard baki peto alongolanga souci afin de soya gi danger il est le seul musicien révoqué dans l'orchestre banda wenge banda le seul musicien qui a été révoqué. Vous comprenez? So papa chéri, attends papa chéri, pécho, alors on a un souci à fan. Et tu as coulé dans l'impela. Et qui est tout n'a grandeur, il y a fan de papa chéri, sco Abraham, sco allons papa chéri souci à fan. Il y a ça qui peut me nangat. Tout y est mana conseil, pas ça peut faire. So baloba qui n'est tout mais la main na tongate. Azale peut me nangai.
Vous comprenez? Mais abi qui va y avoir à mon niveau, na mon chauffer mikolo, pour mikolo na na renaissance. Zambe soki konyo comme ça destin nanga nandimi. Na nyoko na bolingwa shiri na kokokate. Wana na kobenga potre neema sikatendai. Na kobenga mama Esther Malonde ya Sanjure. Na kobenga évêque mukuna ya renaissance. Na kobenga potre Moïse mbiye mpona longa Nzambe ya mbiye na longa Soki ete masi andesi na kufa kala. Soki yote sultani nde Abraham aza wapi. Soki yote Nzambe ne sege minyo aza wapi. Moto azotala mama na bana belila escroquerie moyibi. Moyibi nde nani? Moyibi sadi nga sala banzembo nanga ya zwa nzembo ake nango lituka ke protéger na sokoda mbangu. Na landa na sokoda. Na binzembo moko ba ko protéger awa. Ba ko protéger nzembo moko ya yete. Texte nanga yango yo. So minzembo moko boye. Aso minzembo koto ya so minzembo koto akangisi pour ça lituka mais vérité zo ba na kalate. Pourtant on a boire tout à l'heure. Ne ba tu comprendre lituka vraiment yango. Lituka yango. Merci Abraham. Ah ozolo baba vérité mais na kuzu tokoyoka lisusu ozongiso pour la deuxième fois parce que babilo mo utolo ba dernièrement wa et puis okino sengela mo pardon na kuzu mais olobi lisusu ah et pas mutuna c'est pas masana. Bo afutanga combien? Minyo Abraham oza TV et puis TV ya poto na poto mukimo mba ezotala yo toyokaki que yo okino senga masana o pardon par rapport à ba propos oyo utako tenir avant émission o awa lisusu tenir ka ba même propos ozonga so pour no senga so pardon c'est ça. Écoute, soka dans la boîte, avec le patron travailleur à Zoya qui makamakasi. Pour son aïe au koutaï, bah écoute, on a payé 16 champagne. Mais il va signaler dans WhatsApp qui m'a, mino ma Zoya. Héritier du trône à Zoya. Tout non, pardon, on est cinq là, ni. Tel hôtel, non, oui. Non, ni na boy vraiment. Irama ni kokanga te, yanga pe kokete. Elongi nanga ndenge moko te na yi. Ça y nga na dane na za vraiment. Et puis ni na boy na auto laver. Na lavara fort. Na lavara fort. Ozo kende ndule. Pona te, ndule kutu te. Ndule kutu poka na kuta na yo. Pourquoi on a coûté un aïe? Et ça t'est que au lingi au côté à douche bakango na makasi et comment c'est un problème à battre? Non. Ce que ça m'a comme na mo ozobo yep ça peut battre non ninga na émission na ninga ko chocolaté oui bon ou bien c'est pas au le kana télé ba no finga battu na émission na lia quitter oui. Ni na émission na sali au vivre na condition nini mutu na mutu ana moyen na o ya vivaka yo ule kana télé te o bando finga batu na ba ningi mo boye ça dit loko abiso nzambe pe atia biso to za batu nzambe biso loboko ezo tungisa yo sa nini kata yango me loboko na moko vous comprenez kata yango lokola ye aza branche étape moko ezotungisa ngai na kata ye na vie na ngai nalingaka kutu makambo na ye so batu nie question na nga so comme Abraham moi nga na préféré que à garder neka silence avant ni calme ce que eleki na ba changer question soit ta robe apene ni changer question to beta mso li solo msusu et ça l'est bien est-ce que pour album na bima foka minyo Abraham nga nazo travailler zolala et puis ba chansonnette oya zana ngana zana ba chanson ya zana ba chansonnette ba nzembo ngana ba cantique qui sont na bête boy na passe en or na sona nzembo bimi boy ba to avant ba bia c'est pas pour rien moi na mbalo azwa ki temps na yo so moni okoli moni okomi papa tika ozo pe na taille ya ba to basket. Voilà. Merci vraiment. Artiste, chanteur, danseur,
attaquer des pointes au côté tapé au bimaga ça pe na ba vrai noko ba lela yo ba vrai jo ba lela yo ba place souvent ba chéri ba zoya ba orthographe ba ni no ça orthographe te photo kuto kanga te ata na WhatsApp mo be kinga ndo zala te oh wana master te problème na biso zwana yo ba master no banana ebeli ngana ba master ya bato ba raisonner ngana ba master ba journaliste na ta niveau mboka maele ba journaliste ba banquier hein ba vocal wa ba fofo potia ba femme d'affaires lo wa banani mabia wa ba master na ngai vous comprenez ba journaliste ba bino ba Jacques ba Jazz Kavulu ba journaliste et tout ba masalanga tout ya Congo na traitana bango bien parce que mboka na biso et mboka na bango na vanda na ba journal musu na ndako na maso na ba musicien journaliste maso ba musicien bana na ba collègue ndé je pas des amis musiciens dans un ba collègue to entretenir ka relation na biso bien naza na Congo mobima na conflit oh bozotanga ne déjà aza déjà conflit problème na ngai yango na ebité na kene pas sikatenda na benga Moïse Mbie na benga Neema to boki na mwana mobali o mai na nzoto atika ngai na salakale au nom de Jésus, bima, reçoit une sabbat, ba bois qu'elle a délivré. Asa mutu fa luka délivrance. Aluka kofinga abatute. Nga za confité. Tout na musicien to yebso na za confité. Nam na mikili ba masa na biso bazawana. LBG, tout na e Abraham. Qui joue mususu yamba plus oyamba wata plus tout na Abraham oyamba nono Fuji oyamba Sege Mignon oyamba Batade hein tout na car Abraham mon comportement isa mon ningi moninga kaboy na luka mutu problème te mais soki nde o attaquer ngai même mboka nyonso atakuti baka 3 soki o attaquer papa bambe ba luka mo mama kongala bango ba bomba kiti il y a un moment où hôtel Samandoki na cadre bagarre boule pour nous les églises et on a cadre on a moni na côté sa lettre et pas pasteur Moïse Mbie ba potre ba tambulukoki na luka ba pasteur nyonso to sangana ba pasteur walo to sangana to banina nous veiller de prière pour na mona mobalo il faut to bandela ngwawa to il faut et puis il faut to que na kata ba église nyon so ali to zui mutuka to koti biso nyon to encercler quartier na ye to zo boaka mai au nom de Jésus mona mobalo ali ngo soin sabaninga il faut to que na ebongo comment ko leka na TV ko soin sabaninga musique nano betité papa faut faire attention pour musique ezoya. Merci vraiment la bique to chité wana to chité vraiment na sujet wana bana poto ba comprendre bana mukili mobimba vraiment boye bindenge zala toujours na lingi vraiment to beta solo solo ya passe à nord mais incroyable voilà mais incroyable mais vrai na lingi vraiment to beta les solo ya passe à nord papa chéra peso chance na rata orchestre ndenge zala kaka vraiment na lingi vraiment na osepela vraiment to beta on na libanda donc to beta parce que to zangi na kati les solo vraiment ya passe à nord to beta on libanda vraiment Jazz Kavulu mon ami perso tout bonnement na peso mbote ndezala kaka vraiment à suivre quoi. Ah ouais, c'est lui qui n'avance pas, recule dans le trou. Conseil d'État, Béa Sotegem, Isuka, Monsieur Pino. Béa Sotegem, bonne Europe, Singa. Ouais, vraiment déjà, tu as mis les bandes à Banapoto, hein? Talara, tu as mis les solos toujours. Ah, ils ont les bandes, vraiment, les bandes, ici, il y a Ndoronabiso Mignon Abraham et c'est cas à la racheye où ils ont les bandes vraiment to bimi vraiment à venir nous on a banakin degré mo ils ont les bandes donc il y a le route exacte quoi donc tout ça la pena émission les bandes naé déjà bon on a parking ah toi on a parking en tout cas Mignon Abraham nabi qui souffrir vraiment na moi na linga vraiment tout ça il logo pena les bandes tout le monde les bandes na onde za
ezalaka donc nde tobai tobeta lisolo ya passe à nord chance papa chéri apesi yo par rapport ya fidélité et ça dans combien de temps na kata BCBG pour que vous ayez chance ça dingani na bona tsaka na ba jour premier jour na muna ya wenge na lelo donc 13 ans. 13 ans c'est quand même beaucoup parce que papa chéri apesi sa chance oyo ya fidélité il y a 13 ans oyo tu na 2001 donc on est comme 14 ans. C'est quand même beaucoup. Au sali penze belé puis au PCP belé ya omoni balobi la fidélité paye. Donc papa chéri pesio passe à nord aux autres préparant on a BCBG to balobi sala on libande puis on a BCBG. On a 4 BCBG. Équipe tout ya sima. Voilà. Donc la musicien BCBG baoyo ka ba embi baoyo ka qui bourranta mes chef d'état-major Akufi Mukande Bimi. Akufi Mukande Bimba au niveau boaki baoyoka ndeto pas sous la sco on a papa chéri. On est incroyable mais vrai. Bato on dit maté ba comment comprendre que c'est incroyable mais vrai. Ba fit bezali ya libanda to minga BCBG. Non ba fit kozanga te. Et on est to mekato na o meko sala album na nga moko boye. Na o meko sala album na nga moko boye. To megate non oh il faut na ça album na mobe titre nango passe en or wana pena nazo beta pena non megate no beta pena ki na beti na ki to na beti na fungoli wana moni président na biso bimwana Gelor Mutombo non beta pena ki bona sepelisa bato yango siko bango ba bimisaka déjà autant on a bimisa et ya comme pas problème quoi ya comme la maman pas problème album ça combien de titres album il a un titre belé belé c'est-à-dire belé ça vraiment album ça épité ça mini album té particularité ni vraiment tout le monde oyo ya mini Abraham tout le monde na noté mais tout le monde ngo sous vraiment na kati ya passe à nord particularité ça d'abord mini Abraham assez déchaîné ayemi banzembo ebele moko ayemi ba cantique ebele ayemi ba thème ebele ayepe na maloba na ye oyo batuna baloba te maloba nanga za makasi to monte ke bayebi déjà non bato invité lituko na lambela galo sinon bayemba monte yo mo déjà bato wele déjà ko yiba ngo ebimana bobi misana bino mais lituka original ezoya oya pe okoma vraiment ce qui t'a retenu date vraiment officielle au pena yo moko zomo na pena non Robima et puis beti somo les sur la balle de match parce qu'on a toyebi que ça un mouvement balle de match kuto na emi denzembo na ba benga aller retour full na double G on est là en dessous pour ba comprendre niveau ya passe en balle de match to bimsa déjà to bimsa tout à l'heure passe en moi pour Kotawana déjà baba nous asko milinga ba comprendre que moto ezoya milinga ba onzoka milinga nga so au pays almet au baki na makala na lituka au baki na makala o ezana kati lituka moi milinga liboso wana yango ba sentir siko ba mona ngo tout à l'heure merci Mignon Abraham naebi ke tokoki kozopena tembete parce que degré mo ezobeta liboso na awa kinya lelo dans dégâts naebi ke tokoumela te message particulier na yo vraiment en dehors maramno soto lobby ba fanatique no ba staff na yo ba opena ba fidèle il a Mignon Abraham et puis à BCBG pour rassurer bango nini et puis moi ndenge zalaka ouais bah c'est l'album wana basé l'album na biso balle de match bayebi ke BCBG machine à musique il y a biso ratarate et basé la Mignon Abraham pour une première fois quoi alors ça l'album na passe en or basé la bande moi ça bien ba sepela ba za déçuté et il y aura pas de salade dedans donc et ça vraiment na mama bien babong saka qui sangala babong saka qui sangala ba nebi ki ba payer pour
ils ont des makambo totina kati kutinda batu ba pays ba benda ba yoka makamni na ke tinda bango. Donc sur ce on a profité pour saluer venanga Jean-Jacques Douémé Tony Kimpioka venanga Jean-Jacques Douémé na festival de London maire na biso Tony Kimpioka Clary Guitan papa na Wendy Winner Mira Mpini Lipaso et puis Jojo Ngonda Imen papa na Calvin et Nathan gardien titre na Lyon donc bamboti na bino yango wana et puis Jessica Tilanda wana ba parler quoi wana ba oya biso et puis Elodie Lipasa na musika na otala susu masala ngai Cardozo Fashion hein Cardozo Fashion bambote na bino wana Cyprien Nzolo na Bruxelles et puis na pesi bambote na ba staff o ba soutenir Mignon Abraham na pesi ba Shagilou Indula ya Freddy Buluku Gino Fantasme Junior Bongongo Union Européen et puis Batutu au Balinga Abraham quoi. Ça a biso plaisir vraiment basolo voko wana penza pour la redésannoncer émission pena babilo ono wana pena côté wana vraiment titoko maskona mo elo mombo ya balle de match. Français OK kalombola lalité ima to pesa mindindai wana kutsina beta kyango kwa nerdenga zadio na loboko simaki bible garçon lande mavinga mira mupina sukina lipaso yango tesukaka lituko na lambela galoswe elambelinga bolingo mubeswe sanya plastiko tela kinga bolingo mota bolingo elekaki makasi tale koi na bolo yo na kozelo lelo oya oya na kozelo lelo yo oya na kozelo lelo nani yango aibelanga lituka akumbango na beau marché litukalanga. Donc, danger quoi. Arnaud Mandala, Kalate na oya Mikili, Kalate na oya Kosisa, dans sa finissage à disque. Donc Kalate, bah on a ponte à des Lanzael Marcador, en chair et en os. Toye pena, ko vide pena bord disque po, il faut na banda ba clip, na banda quelques clips déjà. Dans un mois, on a kin. Après, on a Koti Mikili. On a vidé tous les champs pour nous featuring. On a featuring américain. On a featuring Kibin. Si vous avez senti Maramouzalana, on a featuring congolais. Donc, à la tête, on a Paris. On a Paris. Studio Langaïza. Mon baba studio est dans Simandaku. On a Paris. Studio Langaïza dans la scène 12e. So yebité, so yebla, yebi deuxième tenant l'action métro, oh, Roswa, beaucoup bon. Na yebsora na Paris, studio, la scène, na Ozalawana, pour na sisa disque, hein? So sisa disque na Meko, sisa na o. Histoire na kin, so sisa pe a on andia sisa na o. Et zabe banini, ya bien. So sala na simanda ku ningo lobi osa ngana sala wana. Nous avons un simanda aussi, ça n'a pas de son. Problème n'est pas son. Ou son. Merci Mignon Abraham. Un mot pour la site, il y a poto na poto, et puis pour la dame Lozolo, moi na souka nzambe. Ouais, moi na souka nzambe dame Lozolo. Donc site poto na poto, ça dit qui toque comme un kaso siliki, qui kamo silikangwana. Merci, c'était vraiment un réel plaisir pour moi. Ndé Zala Kaka, Balobi. Napesi masanangai Kanza Ronsar Mbote, to biso to la disque. Ans Luzolo. Caputine le Bogar LBG. Tu as déjà qui toko, bah bonne chance quoi. Donc Ronsar Kanza qui n'est là plan.
Merci, nga pena profiter na pesa pena mon ami Rosa Kanza vraiment depuis Mikili na moni sous les bogards na peso mbote Jazz Kavulu tout bonnement na peso pena mbote ndeza la kaka vraiment c'est un réel plaisir pour moi ya koyamba pona bino Mignon Abraham balobi ba question za yanga ba réponse za ya Mignon Abraham donc ba propos tenu par l'invité engage que lui Djibril Kitadi Jikampo One donc petit mais costaud na ma caméra na moni mon ami. Donc mon ami vraiment de partout, de Mikili, kuna donc Hervé Oro Majestic, Narata Londres, Star Yapoto. Na revan s'appelle la staff ndezalaka, na moni pena André Petrotano, na moni sous die donné Barsabas, Jean Bosco Makengo, na kati Allemagne, na peso mbote vraiment ndezalaka vraiment. Nada kibonge teolo, motema ya président Gelor Mutumbo. Vraiment. Na pesi Nadia Mbote. Vraiment, Naleli, na moni sous Dede Tandi, Ladi Bafome, donc na moni sous Mireille Kiawete, na moni sous Claude Nzunzu, Mandela Mendox, donc Mandela Mendox c'est vraiment juste de jusqu'à Ambara Kouziama, meilleure coiffure, donc meilleure coiffure à Paris, na pesino bambote vraiment des awana pena ba master penza do bandeko ba soutenir poto na poto, na moni sous Mère Flossi belle, ba lobi motema ya journaliste du Saint-Esprit. Journaliste du Saint-Esprit, na pesio mbote, l'ami Dovo, beauté image, balobi, Alpha Sage, na peso mbote, na pesi sous Mireille Kabé di Sala na Paris, na pesi Merveille Mabika, na pesi Merveille Diambu, balobi la crème chocolat lelo pena yowana, Rachel Panda, na peso mbote cour suprême na kata Lausanne, et na pesi sous Marlène Lusevi, balobi maman abota Bogaro yo, maman abota mobile kitoko yo, maman Marie Fatou Bouka Demon, là ba master no bota la émission yo, na pesi binombo TV na Sadam Lukoya, ba star tout ba comédien tout boza na poto na pesi binombo TV na José de Londres, Ansu Lozolo, Mike la Duchesse, Igor 2 minutes na pesi mbote et là on est ici là attendre dans le bas toujours. Et là on est ici là Mignon Abraham écoute studio na épée aussi là.